na kanisi mutu zayebi ke na Égypte nazalaki grand frère biso na ba Moïse na ba Abraham tozako vivre. Ok, c'est même petite parenthèse. Si. Bayelinga. Je te connais dans mon spirituel. Avec mon frère Jésus, ayebi qui suis. Bateau. Mon frère Jésus keep it 100 or less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time could have break us in exchange, made us even stronger. Could have been left on the wayside, but I'm living up my best life. Les premiers révolutionnaires. Pour combattre la mabede, pour protéger le peuple Congo avec Ika, leader Yaposomoyido, car la RDC c'est un pays fondé par les Belges. Et Yaki Koya, Denge Yela qui peut Denge Gozongela. Mais peuple Congo avec Ika, Denge Botemela qui peut Denge Gokoufela. Donc, c'est de lobby que non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de chaîne YouTube et à ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. On est là pour la émission à Bino, Ibaneliti Nasuka. On est besoin de continuer toujours à s'abonner, à liker, à partager. Et ça, c'est bien ma casse. C'est tout le monde commentaire à Bino. Dans telle émission, commenter, ils ont fait un pifo. Il y a pas de routine de la monina. Vous avez un malin, votre humble serviteur, votre qui ne fait qu'à les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 14-14. Donc, si ma caméra, nous avons un ingénieur Doba Sadi Pro, il y a bien un mon chango et Nengezalaka. Vous avez vu Binomoko? Place Bozomo a déjà la Simawana, Toyaka Awa, Tosolaka, Masolo, il y a l'église Nabango, et deuxième émission, ils ont ma solo, il y a Papa Naye, Nemonante Minda ou Tarotika Biso, paye à son âme. Mais comme moi, les lobes ont la fête moko, il y a Rosarana Koutute, et PCPN impact na idéologie, quartier Eningani, église Peningani, mais il y a comme aux anini, Babomi Niao. Et pourquoi Babomi Niao? Toko kota na kati, toko beta masolo, na mutalandu yemoka ko expliquer biso pourquoi Niao biso ba kino to bike Niao o to benga kondo ko nya masima na ku be esprit mabe e kotela ka bango na kati basambaka batu na banenge mo ya mabe mais na église Babomi Niao. Alors sans plus tarder ngana bino bolanda to kota sko na kati to sola bongo na yemoko Moutalandu azabongo numéro 1 awa na église na bango to sola pourquoi ba umika kanya unenge zalaka assure Dikotanga mkalasani moyo bana babumu dinga Kongo ya fuza mkuma mfumeto ne mwana Kongo tuleta kufuna Mbila Mundungu suru aluzololwa kutata Nzambia mpumbu Kanda dia bikwa nkumbu munkumbu a Kongo Dibo kele kwange ye mumpeve ye mukelika Mumbabukulu amoyo Antinu wa Kongo Levitankanga Mulaki diari diamba Makumole evwa Ngonda ya kumi Mvu Mafunda mole Makumole yeya
Menifu anisami mvu makuma tatu. Makuma tanu yevua. Mumbambukulu amoyo asaluki aku fumu Zambieto a Congo. Benu ki benu la sila don siluvo Congo. Sina vutukabi kwa Congo. Yandi wenantu. Amvita ito tinuana lungu kiaki. Yambakulo akimpwanza. Nzenza muke titata manata na kadira bikwa kumu mkumu yange yefumu Zambieto a Congo. Idina. Oh mwela Congo. Mulakili adiansi lulu zetu. Wiza yengolo za nempungu zivulu zanga makanda mabantu. Wiza wafuatafi kamba kamba. Kilivo mungindu. Mumpova yemu mavanga. Tatela muangisa zandu dia bangulu ye bambwa. Kilivo Kongo dia ba Kongo dia vutukabi kwa Kongo. Kongo dia tualisa makanda mamu bandombe. Mutandu kake kina timbaza. Wiza walungisa nsilulu zaku kilivo nzaya leka dio minu votata Zambia mpungu. Zambia Kongo. Wena Zambia lendo beni. Yetata Zambia mpungu musalanga wafuluki na bantu beti sala. Uteti bambukila bakulubeto moyo. Bika beno bakulubeto bambukila moyo. Mungonda yayi ya kumi. Kwa bakulu ba ya. Fumu kimbangu. Nemo andansemi. Mutambumba. Yenkulutu abinwani ne vitankanga. Wiza na lungisansi luzeno. Kalweti kubama. Mukutuvu ikalendo. Kia kika bitemo. Yakinatimaza abieti kuiza. Bonsonza ya mvimba beti kubamana. Mu changement de l'axe. Ndu muntu lombele mudiambianke bwa salukeno. Munkumba mfumu wetu. Zambia tune mwanda Kongo tulombele bo? Ingeta. Tulombele bo? Ingeta. Tulombele bo? Ingeta. Tukondele?
Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne YouTube, il y a ce podcast en tout cas. Un grand merci à vous. Et nous avons vraiment besoin de l'émission et alors, vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker, vous appelez Malaming. Voilà, je suis encore de retour. On a commis qui montre que précisément la disika Tchango, Siko Wapi, dans la Kisagibino, l'église ya Papa Nabiso, Mutalandu, Nengi Toso, la Kinaye. Première émission, ils allaient qui Koyeba Bongo. Église noire évoluera comment? Et deuxième émission, ils ont qui bongo personnel mais papa nabiso né moi n'entend autant kotika biso moi m'peleki moi na yeyo. Alors lelo likamako kamwa na zongi su a on a kimbateke précisément na district ya Tchangu toyebi na to commune ba na to koti décembre te. Mais awa na kamwa na moni ba eloka paiement tobenga bona parce que ici to le koto lingala parce que tu l'église des noirs donc voilà na moni biloka paiement na moni ba mandalala ya ko kamo jesu suneni to ebiki na ba fête to lamba bongo ba soso ba ntaba ba ngulu mo biloko belé awa tano zo kota kala moni mutonya we bangisinga fongoli munoko na bien o nini. Alors, tu as découvert Ngana Bino. Pourquoi Nia Wala Mami et journée à l'élo et ça Nini Toré Bango et pas Yemoko Moutalandu. Là, déjà, n'a pas sabana moto. Yeng. Matondo mingi papa journaliste. Pour nous répondre le Yenge, na culture Congo, liboso, na zongisa Yenge, faut se présenter et pas inayo papa journaliste. Na représenter papa cameraman, na représenter na baninga obazali awa, na obazali na biso na mikili nyonso nazali nani. Tangu mususu naza mopaya mulekinzela, faut s'identifier na mabele bakoko nanga nazali nani. Ngeta Congo budia kala Congo budia tosama ya lengu zanga kazake dikafuya kala munti yetu ya Congo tekela mwana Congo bakampo bayitira bantu mutaki nzonzi longe bosu kamisamu binda mane mugisonga idina mononge na vatarisi eno kumbwa amene mbumba landu miezi mya Congo mama vila kinkanga nzinga mayala lendo royote yenti ntambuaki tatafu numuvila la kinkumba mazayu Kinwani, Ngangula, Kwankulumpanzu, Yentinta Tundu, Kakavu Numvila Kikwimba, Kulunsaku, Kinzambi, Yentinta Mbudi. Idina mwana gena kuntu alinonge na mfumumvu ala tatu muta anduke kensilu zeto, mwana walongo mukongo ya mbumba, kinga kia tia, munzila mbakula kipuanza kia nzole kina nsilu kwa beto, ntiwa buila mbandanuka utina ngamvulako, mumbula mukama mubula mikama mimika kilanga bana bakongo muyonza muita umosi watachamba ngizule bangiza toto bambute ba yenge keno yenge diaka yenge mutatu kya masiri yenge na monika zaki Congo atuka ba oba na biso na micho na ndabola na biso bo comprendre mais la rolinga susu mutala nenga utuko ba bongo na Congo ba tribus ebele il y a des Luba il y a des Yanzi moi bilo mwa ndengona akota sumwa lingala a expliquer biso na lingala susu et vous appelez malin que ba diba za bana ba comprendre matondo mingi papa journaliste pour une bonne compréhension mari tout ko tâtonner et lamba ya kodefa ebongisaka mabina te tout comme langue ya kodefa ezalaka toujours na ba défaut na kati donc ngana telemi liboso na bino pona ko identifier ngai nazali kombo na ngai nembumba landu miezi imya Congo wana moya ko déformer ngeza po ezali déjà et c'est un nom spirituel. Maman nanga azali na clan Kinkanga, c'est la royauté, le pouvoir, la puissance avec la couleur rouge. Mon père est du clan Kinkumba, descendant de Kulumpanzu, la sagesse, les boxeurs Kinwani, Ngangula technologie. Boxeur et ma confiture.
makofi nyonso tu ye azongaka nsima te na mosala na makofi ye makambo nyonso tuta kolompanzo grand guerrier avec la couleur jaune c'est la sagesse. Mon grand-père est du clan Kikwimba, c'est la religion, la spiritualité avec la couleur bleue qui signifie Ngurianganga. Grand prêtre religieux. Nayango, je suis du trois pouvoirs. La puissance et le pouvoir, la science et la religion est dans mon sang. Je suis des trois trinités. Je suis l'homme des trois trinités. Mwanalongo Mukongo Mbumba, un enfant saint, suivi de ma passa. Kinga Gati Yamutina Bakola qui pense qu'il y a l'eau. Flamme de feu pour la libération. Pour Bakola qui pense qu'il y a l'eau. Flamme de feu pour fronter pour la libération du peuple Congo au pouvoir politique. Kingati Yamutina Bakola qui pense qu'il y a l'eau. Tiwa Bouila Mbandano. Kauti nanga mvulako nzete oye bete la kake e banga kasusu mbulate ezala azo pesa ba éclat ezala yindi ndenge nini nzete wana donc azotala keno oko ya oko le capot déjà c'est trop tard nzete bete la kake e banga mbulate mumbula mukama mubula mikama mikela bana kongo myoso muta mosi mo panzi barrière Oyo et empêchaka peuple Congo avec Ika pour bazalana kosangana na mopiku moko pour tous aller diviser peuple Congo de l'Angola, peuple Congo du Congo central, peuple Congo de Brazzaville et peuple Congo du Gabon. Donc au prochain jour nous allons encore reconstruire les Mbanza Congo Diampa, la royaume Congo nouvelle. Mationdo. Ok, merci bien, Moutala Nengo t'expliquer. Tu me copies que Zora Mamouké parce que tu me suis sur Balandara Bissoté et avant, alors nous allons vraiment parce que bah retourne Mbabolezawa, Makala, Dilo Moza Nakati, Namiling Zobima. Tout le monde qui explique ça, on va te taper dans la question pour parler. Matondo mingi papa journaliste nakanisi mbwa abotelaka na mpoisate mais tokotali sa moi crête oyo mutu akoyiko comprendre religion soleil takanisi toyebi ke ezali moto mutu oyo abombaka pe soleil nembumba lowa azali moto moto azali premier ange na 4 anges oyo batalaka pe basiprevezaka planète Terre. Ange à liboso, ezali ange de feu. Yango to sale la kamoto, ponga ipe na uta na moto. Mbumba, loa, donc ange gardien du soleil. Donc to sale la kamoto, pona kozala en contact na geni wana, nembumba loa, pona nini makambo nyonso tu na kanisi mutu sayebi ke na Égypte, na zalaki grand prêtre, biso na ba Moïse. Naba Abraham, nous allons vivre. Ok, fermez une petite parenthèse. Si. Baye Binga. Je te connais dans le monde spirituel. Avec mon frère Jésus, Ayebi, qui suis-je? Baton. Votre frère Jésus. Votre frère Jésus-Christ. Mon frère Jésus-Christ, il ne savent qui suis-je. Oh yeye aboya ki akoka ki kosala te ngai sina leki yango déjà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tango l'état a tchaki maboko boye a ganga ki avec 32 dans libanda. Mon Dieu,
pourquoi m'a-t-il abandonné? Si c'est possible, laisse que le gobelin. Tika ete makambo oyo elekelanga wana ndezaki ba phrase na ye. Mengai na lata ki bande rouge pe na signa ke yona yomana kende ki na ndolo na samba ki pe na bima ki e nazo continuer mission ya libération ya Poso Moyindo Angers. Merci beaucoup. En tout cas, Abinomo Bonki Kaka, papa là dans tu expliquer alors nous nous sommes boyé des motards là j'ai l'émission boyé des explications là mais les autres côté bah pena mon quoi les autres le 29 octobre même pas novembre même pas décembre mais na roya boyé tout le monde il va payer et le mandat les cas déjà si je me trompe pas les cas déjà mais ah la monia on est vous êtes prêts à expliquer biso mokola lelo ezani et pourquoi naba cha auto benga mona français la lingala niao Matanda mingi papa journaliste makeza ti bafwa yanko mambele tobo nankosi Congo dieto Congo oyo ancêtre batiki la biso les premiers révolutionnaires pour combattre la mabele, pour protéger le peuple Congo avec Ika, leader ya Poso Moyindo, car la RDC c'est un pays fondé par les Belges. Et yaki koya, ndenge yela ki pendenge gozongela. Mais peuple Congo avec Ika, ndenge botemela ki pendenge gokufela. Donc, c'est le lobby que Namukola les ali mukolo moko si spécial pour na bena Congo. Le peuple Congo avec Ika meto ignora Kango. Toza mukolo o ezangi nango bénédiction ezangi rayonnement dans monde spirituel to feta Kalumumba qui azali héros mais le vrai héros ezali Totela Vitankanga roi Vitankanga au bakata mutuna champ de bataille yambouila par des Portugais. Et yebanaki na tout le monde, même les blancs le savent que le vrai héros ezali tot roi Vitankanga date au bakata ye mutu ezali de lelo. Et tikali muke vers 15h 16h mutu na yeba memango na Rwanda na Luanda na église catholique pour bakende go fêter. Pona nini bamona kineti balongi mabele ya Congo pona ko arracher yango mais yende aboya ki même 1 mètre ya pamba a libérer ki bango yango te ba mindele ba provoquer ki bitumba yepe alobaki na ko signer yango pona mabele ya bakoko nanga malheureusement 4000 militaires oya formaki o bazalaki na kan ya bakongo bakomaki na kan ya bamindele ba portugais pona ko trahir peuple Congo na yango na mukolo lelo ezali mukolo moko si spécial pona bena Congo na héros guerrier libérateur bitumba oye ya bandaki yango ezo continue na biso tina mukolo lelo ne Vitankanga tango sisi bitumba wana ya mafuta transmettre antenne pa ya vita kimpa ya vite kimpa bakati ye mutu et batumbiye na moto ancêtre ba transmettre antenne pa ya Nembiandangunga babomiye Nembiandangunga transmettre batte de commandement et pa ya Fumukimbangu bakangiye 30 ans de prison Fumukimbangu a transmettre mission na Ngudianganga Nkwatulendo à travers Nemwandansemi sur ses enseignements. Nemwandansemi a yaki poya ko changer l'axe du monde mais a yaki poya ko préparer tout ya peuple Congo na race noire en général pour le changement de l'axe pour na peuple Congo à diriger Afrique peut changer bon de mobile. Kanisi likambu ya munene ya capitale auto zo fetela na mukola lelo pour la reconnaissance, il y a héros, grand guerrier, libérateur, révolutionnaire Vitankanga. C'est quoi ezaka ka bozo fete kaka awa l'église na bino tu as appelé partout dans l'église. Nakanisi na lobaki au départ que
journée spéciale ya Bena Congo mais c'est ignoré. Pour nini, tozali dirigé par les étrangers. OK. Nakanisi étranger ceux qui aye na lupangu na yo. Akolinga te yo kolo lupangu osokola nano na douche. Alukolinga nano ye mwana na ye mwasi na ye asokola nano na douche po azali na mwa position ya bozwi. Mais na tango ya lelo tozotala bozwi te, tozozela ngonga oyo bango batia bakitisa eloko wana toyeba na minu na masangu nini eleki maka makasi kanisi na nzembo oyo tokoyemba na bato nyonso nani Papa Charlie Wayingu. Papa Charlie Wayingu matu eza na Kikongo mais ezali nzembo ezali ko signifier que tata kitisa nguya nango ndaku par ndaku ya peuple Congo. Tata kota ndaku par ndaku otika nguya na yo pour la libération ya Poso Moyindo peuple Congo na changement de là. Tango esalamaki na l'ère des poissons toyoka na Égypte na libération ya ba israélien batiaki makila na chaque porte ya ba israélien mais sikoyo biso tozotia makila te me tozosenga ke tata akitisa akota ndaku par ndaku na oyo bazali baponami akotisa nguya na ye makisa te.
donc cette chanson a fait énormément plaisir à mauvais Charlie Wayne depuis Canada 001. Il y a Maman Coco Matatima ainsi que Mère Boss, Maman Laura Chou, il y a Oni Malunda. Ah! Oui, na côté le monde, on va faire la sauter. Ok, merci bien. Donc, bon, tu retiens déjà date à Lelo, le 29 octobre. Donc, journée spéciale. tu commences, tu ignores la montée. Tu tika ba ignorance. Tu retenir date à Lelo. C'est très important. Nenge papa utikolo ya pena kitoko makasi mutala na kotoka bora yo moi quelques dédicaces mo batu moko boye pose la malheur mingi po mutu moko na France FC ngai mais comment papa la nduya boa karane a remercier ta batute ba o balanda kaye et vous avez na malheur mingi maté ou 3 personnes comme ça matondo mingi na bande konos obaze ko landa biso. Et remerciement ezalaka moko na mokolo ngana kozwa indépendance ya poso moyindo na ko remercier peuple nyonso o ba prendre biso comme soutien, c'est ça? O ba soutenir biso po tata Nzambe azongisaka matondo na mutu asala esika mutu azali kosanza kosala pe azongisaka matondo na mutu oyo asali na yango tozali kosala na yoki kombo ya Malundama Roni Malundama. Et betinga na motema. Wow. Okoko na ngai oyo a produisa oyo boti mama nanga. Oyo pe ba pesa kombo ya grande sœur oyo ngana landa. Kombo na ye Malundama. Il signifie yeba ko bomba. Mabomba mi. Ya peuple Congo ezali kati na ye, ezali kati na biso. To pesi bino bambote mingi. Ba oba ko comprendre to na sentimate mais to luka to mekamuke ko se prendre en charge ko se raté que musala et salami to longi obeti maboko mais tant que zali ko bunda na ba difficulté tuzana ngo pona ko so bénéfice que moi pas ko sala moi eloko moko ya mutuya biso to lingi maboko atokotala iso kya kokoka. Tango ye akoki epesi ke oui ya solo bakala ya kuba mobali ya makasi ezali remerciement o ba pesa na mbwa ezangi mais ezali ebandeli toyebi ke tokosa puye tokosala sana po bolakisaki déjà sini moko tomelaki sukali c'est ça? Si tomelaki sukali na parmi babesika nos ba journaliste ba leki awa biso ka kande tozwaka mwa transport to pesa ka bango mais na kati na biso to mona kimbala liboso batu ba yeko reconnaître que oui basala ka musala bazapi na droit ya énergie to zongisi matondo na oyo nyoto pesa ki na kasi to zongisa ki na steke koma kite mais to zongisi plus matondo na yango ndenge esalemelaki boleka kosala yango pona nini to kende en avant. To beti la mundele maboko te, mais to mi beti la biso moko maboko. To yebi ke poso moyindo neti ya okoka te, mais mundele tango apakata kimbangu ayeba ki teke eloko mabomba mi ezali na peuple Congo avec ka oye swaka, oye yamba yepe oye bengana ye. Na yango to lobi ke changement de l'axe ezali, deuxième indépendance kimbangu a profiter ki ezali, to simba na maboko na kati na BDMK. Ezali lingoba ya 3 pouvoirs. B bundu, D liaison, M PV, K ya Congo. Bundu diam PV ya Congo. Deuxième M. B bundu, D liaison, M Mazayu, K Congo. Bundu diam Mazayu Makongo. C'est la technologie. Troisième M Ngelo Banini, B bundu, D liaison, M Mayala, K ya Congo. Bundu dia Mayala Makongo. Bien signifié. To suki nanzela tekeme bundu dia Mayala Makongo.
oyo koki kotia loboko moko te libie likanisi moko te na politike ya bamindele oyo ya biso ezali culture ya biso ekotikala ya biso tosimba na maboko na boko. Merci papa journaliste na ndenge bokomeli biso na mokolo ya spécial ya mokolo ya lelo ya grand révolutionnaire Vitankanga oyo to ignoraka biso nyonso totia baninga na biso oyo bazali ke moyena qualifié eza te me boyebi na bino bosalaka ignorance. Tozongisa matondo mingi na nkumba mfumu eto nzambe tula kongo tulombele bo ingeta tulombele bo ingeta tulombele bo ingeta tata nzambe utu mwene ne mwanda kongo na kudimbu kubele bakulu kubele bantu songo na songo zimelibetana ne mpungwe wanga tokonda. Ok, merci bien. Nous venons en faire cette notre émission. Donc, bon, ça. Tout le lingala là, donc tout comme na souka vraiment et tout possible ma tonomingi vous avez qui belé vraiment les bosso betando qui la bino et qu'on a bongo li susu fête à mokola lelo pas ya papa biso et mbutalando alors nenga outi ko expliquer pour pour retenir bien le 29 octobre donc on va célébrer va sepeli et pour na prophète oyo ndenge ya uti expliquer biso nia wala bobaki mais comment kuna ba bare kondoko ba dame kondoko to neni na kata après ba dame kondoko te mais bango kuna ba dame ba kondoko boki déjà syndicatif nango kaka ndenge za mais avant na suka mutala ni numéro ya contact ou l'appel malo mingi na ba obala na biso matondo mingi numéro ya contact ya chaîne YouTube to WhatsApp na biso ezali 0 243 84 76 41 844 plus 243 84 76 41 844 wana ndezali numéro ya chaîne YouTube ya bana balongo pe BDMK. Matondo mingi. OK. Merci beaucoup. Donc voilà, quant à moi, donc on a passé un remerciement et belé et pas ya papa la bisope no ya bisope, on a fait la bisope Matondo. Merci bien. Un grand merci aussi à Montréal, ingénieur Douba Sadi, ça il était derrière les caméras et quant à moi votre humble serviteur, votre humble présentateur, votre king les lions de la presse congolaise. Un grand merci à vous. Naba conseil aujourd'hui sangai ba commentaire nos surtout. Bon continuez à toujours nous appeler bien makasi na question mango parce que on a ba remercier donner la lecture d'en faire un grand merci à vous et pourquoi pas remercier mère boss et maman Laura Chou donc mère boss. Un grand merci aussi au couple Wayingu depuis Canada pour Charlie Wayingu, il y a maman Coco Matantima héros de l'ombre 001. Un grand merci à vous et un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 Bambi donc les 10 novembre marche de santé quand les ala rabombe soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa